Tu ne peux pas venir à la télévision parce que la télévision pour que tu salir pasteur. Aza musali Nzambe tant ozoloba il faut peser quand même tes mots. Aza musali Nzambe ozwana okomisko ko détruire ba âme oyo ba bazo en église pour que balongwana kati ya la présence de Dieu ba kende hors la parole de Dieu. Non. Tu ne peux pas venir à la télévision parce que la télévision pour que tu salir pasteur. Aza musali Nzambe tant ozoloba il faut peser quand même tes mots. Aza musali Nzambe ozwana okomisko ko détruire ba âme oyo ba bazo en église pour que balongwana kati ya la présence de Dieu ba kende hors la parole de Dieu. Non. Quelle permission qu'elle a eue pour aller à la télévision à rêver bateau mémoire. Elle est qui? Elle est a commis Saint-Esprit qui pour annoncer la bonne nouvelle. Comment? Quelle permission qu'elle a eue pour aller à la télévision à rêver bateau mémoire. Elle est qui? Elle a commis Saint-Esprit qui pour annoncer la bonne nouvelle. Comment? Même la Bible dit il faut qu'on puisse basali ensemble double honneur. Même la Bible dit il faut qu'on puisse basali ensemble double honneur. OK. Bazaloko la basan tous ceux qui au monde bango il faut ongumba mela bango. Je ne peux pas encourager le mal au moment où moi-même une femme intellectuelle, j'ai eu le temps à analyser des choses. Je trouvais ça terre à terre. Qu'est-ce qui prouve que c'est le pasteur Moïse Zimbi à la Kissi, comment dirais-je, Moutakala? Qu'est-ce qui prouve? Mais qu'est-ce que prouve la fille elle-même? Elle prouve. Elle-même, elle est en train de dire que Moutakala wana nulle part Moutoumanta Zoyango. Je peux dire que la fille a Zalokuta de 1. Pourquoi? Dans l'émission Basali, ils ont internet, elle a dit qu'elle est fiancée. Oui. Quand la personne est fiancée, elle est censée à côté de la peut-être vidéo na fiancée naé. Est-ce que atnele encore na pasteur Moïse Zimbi? Na mokili nyonso eza permis ekoki ko salim. Nyonso bakoki pe ko créer une chose pour déstabiliser le pasteur. Parce que ba monique azali muto azako aider batu bazonga na kata makolo Nzambe et diable aussi peut aussi utiliser des gens pour nous rendre... Dans ce qui nous comprend bien, Marcelo, toi tu dis qu'il y a dans toutes les histoires que la fille est en train de rencontrer pour le pasteur Moïse, mais c'est faux, c'est loyaux. C'est long, c'est faux. Respect na Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango
eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. De la semaine, je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre, fidèles téléspectateurs, chers internautes, partout dans le monde entier, bienvenue. Je vous souhaite une très bonne semaine parce que la semaine qui commence déjà, c'est vraiment une semaine de bénédiction, une bonne semaine pour nous les chrétiens, une bonne semaine pour tout le monde. Donc tout ça, vraiment, il est toujours pour nous travailler. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez regarder cette émission. Je suis votre humble serviteur, Dona Konde de la presse, pour ne pas peut-être que le bébé, bandeko balandi biso, partout dans Mokili. Boyebi nini ezali kosalama na kati ya internet alelo ezali pasi na mawa to komi kozela yango lokola match ya Léopard que non Léopard ko beta na 16h na équipe mobo ya Libanda vita na imana ba beta na 17h to komi kozela sko mitakala ya batu ko tozela match to komi kozela makambu ya salité na kati ya internet ko tozela ba match ba bosa na ke bana biso ya ba 15 ans ya ba 20 ans ba komi ko salela ba réseaux sociaux donc toza sous éducation ko éduquer bana te pourquoi parce que basali nanzambe parce que bana basi parce que ba musicien balingi vraiment ko sunga biso te na ba éducation et ça la penza pasi makasi na pesi mbote na pasteur Moïse Mbiye na pesi mbote na famille mobimba ya maman na biso maman na biso Eliane na pesi mbote na famille Mike Kalamba na pesi mbote na Peniel pe mbote na bino de bola na biso lelo je reçois comme invité elle s'appelle Marciano Mbia c'est une sœur que j'aime beaucoup c'est une consoeur en même temps. Depuis 2020 dans Kotanité. Avec elle, on va tout parler. On va parler de tout sauf de rien. Tous les coups sont permis sauf les injures. Marciano Mbia, meilleur vœu. Oui, merci pareillement et bonjour Dona. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci et bonjour et bonne année la Batunyoso. Bazo suivre Abisso la minute. Très bien habillé. Hein? Merci beaucoup. Vraiment bien, là tu viens qui comme Ah ouais, merci beaucoup. Voilà, un mot par rapport à toutes les personnes qui vont nous regarder. Par rapport à Makamouné sur le canal internet, qu'est-ce que tu leur promets? Est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions? Bien sûr que oui, je suis prête vraiment à répondre à ma question. Ma question est ma réponse est sans kobanga, toujours le vérité. Voilà, sans Kobanga, ma question est allée ma réponse est allée. Merci infiniment, je salue mon partenaire, mon vieux, lui c'est Paul Ventour et depuis Bundes, merci beaucoup infiniment. Et pourquoi pas remercier aussi mon oncle Balobi, Bana Gabon, nous sommes en soins na polyclinique Sainte Véronique, clinique polyclinique Sainte Véronique. Là, nous remercions les docteurs Massamba Albert Emery, merci beaucoup. Pourquoi pas remercier aussi Patrick Bati, VIP pas comme les autres, Patrick Bati, VIP pas comme les autres. Bonjour à toi mon cher Marciano Mbia. Oui Dona. Balobi, trop c'est trop. Par rapport à Makamtomo en internet, par rapport à Mitakala et Bassalanzan, par rapport à Mitakala et Bino Bamaman, fléau et Mitakala Otomo en internet, Marciano Mbia, qu'est-ce que tu te dis étant qu'une maman, une femme? Étant qu'une maman et une femme, oui. Et aussi une personne intellectuelle, il est temps il y a qu'à passer sur le banc de l'école. C'est pas bien, comme on a mis Takala et Batou, et ils ont valorisé vraiment la personne et ils ont diminué la personne. Quand on a diminué la personne, au milieu de l'année, il faut maintenant arrêter peut-être à internet ou bien nous allons continuer toujours avec le même bousob. Donc, à l'internet, parce qu'ils allaient informer plus vite oui. Par rapport au cocu cause la information moko boy na télévision suite immédiatement na internet aux talango instantanément c'est pas mauvais et ça m'a bende na bateau bazo talanga ndinga c'est pas mauvais makambo sur les cas entre pasteur Moïse Mbiye na Eliane lelo tomoni mutakala Eliane internet balobi outi pa ya frère Moïse pasteur Moïse Mbiye il y a un promettre na bateau que dans quelques temps dans quelques minutes azo bois kapé mutakala frère Moïse ya pasteur Moïse Mbiye Marciano Mbia problème en yo mona ndenge nini. Qu'est-ce qui prouve que c'est le pasteur Moïse Mbiye à la kisi comment dirais-je mutakala qu'est-ce qui prouve? Mais qu'est-ce que prouve la fille elle-même elle prouve elle-même elle est en train de dire que mutakala wana nulle part mutu monta zoyango
Je peux dire que la fille Azalokuta, de 1, pourquoi Nathalie émission Basali, ils ont internet, elle a dit qu'elle est fiancée. Oui. Quand la personne est fiancée, elle est censée à côté de la peut-être vidéo on a fiancée naé. Est-ce que atnele encore na pasteur Moïse Mbi? Non, mais tant que non Azalokuta. Pendant que la fille confirme que non, on doit dévierger Yezali pasteur Moïse Mbi. Mais comment on va Azalokuta? Oui, et puis à Kinshasa, mon kile baby. Oui. Je suis sûr que votre suivre Abisso Bazaba intellectuel. Na kin et comment bon un système au taxi taxi papa mboula obombanga. Papa batamawa bombio na kati voiture. Aliga kita papa na li États-Unis $5 à pesaye. Na suka na ko kita te au violenga. Bato batondi papa violenga kutazani munene abimi na banda lobby a pesinga 5 000 francs. Oui. Tant que dans la police, elle a dit qu'elle soit rouge, elle a commis couteau, elle a dit rouge. Papa bato mukolo a l'ongoli et la papa tala qu'elle soit pembe. Taba jeune fille pour na mokili nyonso eza permis et koki ko salem. Nyonso ba koki pe ko créer une chose pour déstabiliser le pasteur. Parce que ba monique azali muto azo ko aider batu. Bazonga na kata makolo nzambe et diable aussi peut aussi utiliser des gens pour nous rendre dans ce qui nous comprendre bien Marciano, toi tu dis que dans toutes les histoires que la fille est en train de rencontrer pour le pasteur Moïse, mais c'est faux, c'est loyaux. C'est long c'est faux. Nazo senga batu ba kozana respect na basale nzambe. Parce que tout le monde dans la Bible Moïse natangwa kala. Aaron batelemina Myriam bazoloba que Moïse azandumba abimina mwasi. Nzambe ya likolo akitisi kanda na likolo batona a frappé bon na maladie a bon bango miso. Tu ne peux pas venir koya koleka na télévision parce que esa télévision bato bazo tala ebele pour que bato ba tia yo kapona ko salir pasteur. Aza musali ya Nzambe tango zoloba il faut peser quand même tes mots. Aza musali nzambe ozwana okombisko ko détruire ba âme oyo ya bato bazo ya l'église pour que balongwana kati ya la présence de Dieu ba kende hors la parole de Dieu. Non non, il y a mon interview lobi que non il y a yé pour na ko détruire pasteur Moïse Mbi était ma yende ayende ko délivrer ba fille mususu pour pas tomber dans même erreur on a été. Yé azali nzambe te car la Bible dit ne jugez pas et surtout ne touchez pas au oint de Dieu. Quelle permission qu'elle a eu pour aller à la télévision yé a rêvé bateau mémoire. Elle est qui? Elle a commis Saint-Esprit ou qui pour annoncer la bonne nouvelle. Comment? Non non, il y a Zali moi na oyo ya mukie au pasteur baby c'est parce que baby c'est na âge à 17 ans. Écoute-moi, soyons intellectuels. Baby c'est na âge à 17 ans. Soyons intellectuels. Les autres questions qui battent bazolo baté, bokanisi kende bo l'équipe batte belé na maïle. Réfléchissons ensemble. Vas-y. Elle a dit, Azan a fiancé, Koutou Lingia Bala, à ses pellités, yo vraiment moi si na niveau ba fi ba touli na Kinshasa. Azan a fiancé, aya roleka sur la page lo baké pasteur Moïse Mbi et Azamabe. Mais pendant que Zoba Kenon Mamouya sur le Bézafo, est-ce que tu te rappelles la prédication mon corps après Nani la fille a annoncé que non Azo Bimisa Makamou. Tu te rappelles la prédication pasteur Moïse Mbi Azo prêcher et abandi peut démentir makambo Eliane que non c'est faux mamazolo babobo. Alors si c'était mamazolo les alokuta. Pasteur Bazali ba éducateur de masse. Total rabamate ya mingi awele kana télévision ba pexara kindumbe la kiste que pasteur akene ko sa kinduma na jeune fixe. Ba pexara ko longola bazeme la kiste que pasteur longole mutuzeme. Ba pasteur bazote ya bato bazali ko longola bato na kati na perdition, bazonte sa bato na kati na présence ya Nzambe. Tel que lokola pasteur Nabiso Mounene au Mikolo azali ko réveiller conscience ya ba peuple congolais évêque Pascal Mukuna okoloba ke pasteur ana asali maté ya pona mutu Nzambe a révélé il faut te ya ba congolais boy azote la mutu azote ndenge cet esprit est cambié. Voilà, merci beaucoup. Naebi Kenan Batouza vraiment belé besoin la biso ba question zali yanga comme l'a dit mon invité ba réponse zali bongo vraiment yaye Marciano. Nazo comprendre la personne Ozali lelo o asambo na za mosi lokola yo bato balanda biso bango tout ba comprendre que non oso soit part ya Moïse Mbi qui pas ya moninga na mosi ezali parce que tu es la sœur parce que oso défendre
pourquoi tu défends le pasteur? Le pasteur Azali Moussali Nzambe, même la Bible dit il faut même la Bible dit il faut qu'on puisse Basali Nzambe double honneur. OK. Bazaloko la basan tous ceux qui au monde bango il faut ongumba mela bango. Je ne peux pas encourager le mal au moment où moi-même une femme intellectuelle, j'ai eu le temps à analyser des choses. Je trouvais ça terre à terre. Sur terre à terre. Oui. Alors qu'est-ce que tu diras par rapport à Makambu ya Mike Kalambai avec Namwasinaye Peniel? Une femme, on va dire Mobali. Alati Sayote, ozo côté Ovan. Jeune fille en plus. Au nom de l'amour, au nom de l'amour. Azali Kobeta yo. Au nom de l'amour. Tu sais, moi si, ceux qui a commis na posa asala kindumba. Abala. Abiso na ceux qui na bandi kindumba. So ba kanginga na ba semeki to na ba ninga ya mobali ba ozwanga ndenge ni ate na bimisa moi histoire moko boye que mobali wana azale mabe ba nyoso to ba pesa nga raison ata mutu kanginga na kindumba a condamné ngata ba yepe fo salade e kasi azanani koba. Mais ba photo oyo ndeko na biso penya la kisi biso mukongo poli na ba ceinture o ndeko na biso betaki e Marciano tous total la ba photo bien. Oui. Peniel atobola matoi moko. La photo wana batoboli de matoi. Ezaye. Non mais mukongo so mona na kenon même nzoto penya la sana ngo c'est même nzoto to mona na mukongo ya ba photo wana. Et uta ko leka bazui vidéo mo boya so ke ba son tabo leka ba 2016. Ouais. Balobi kezanga. Ba tout mo muto sana ba trainanga balobi kenga. Akoko za pe mutana nzoto ba trainer yete. Pona a déstabiliser pasteur na biso. Mike parce que Monique Nzamba ça ko utiliser puissamment azali ko aider bato ba ko isamaki pour que ba télémalisous. Moi je suis contre eux. Tu es contre eux? Revenons vraiment à notre mouton aux alliés si j'ai le pasteur Moïse Mbié. Je pense bien que non. Olanda qui émission où ba parents il y a Eliane Basalaki comment baso déplorer le comportement ya pasteur bango baso ebisa pasteur andima ali kana télévision lobake oui akoisami et ça makambu ya solo moi na bango bomba il y a longtemps et aujourd'hui tellement azana posa ya kobala lingia bala yango à l'équipe a dénoncé makambu nyonso pasteur aleka alobaka que non akoisami c'est simple mabeza. Je peux te répondre? Vas-y. Bible dit dans Exode 14 on dit gardez silence et moi l'Éternel n'a qu'à combattre pour toi. Oui. Et la fille a dit qu'elle est blessée parce que Moïse Mbi est à Sakani nae. Si réellement elle avait le Saint-Esprit, pourquoi pas à Kokai Kozwa Kimiate, à Pukama Bolongota Senga Nzambe, à la justice, car Dieu a dit Yenem Taza justice. Non, même tout naie. Non, on est balobake non. Ok, oko sa eloko nyonso moko sa conscience na yote. Pendant que comme na posa ya kobala, donc on comme libéré. Comme na posa kobala, libala na yo ya bien. Télévision, eza place ya ko sili sa ba comment dire télévision eza place te ya ko sili sa makambu na bino parce que public résoudra elote. Au contraire, bato bazotala bazali ko se moquer na ye 2 ans plus tard eloko asali e kozongela ye. Et pour na yo, il fallait qu'il soit dénoncer yango wa pipe place nini. Oui, ba parents Moïse Mbi bazali apôtre Mbi Moula yazali papa na biso azali wana koka kokenda kutai na bia kutai na mama ya Moïse Mbi ou soit akoka kokutana na bakambi mususu ya mikolo ya église tant qu'asali yango te ezali pona apanzela papa na biso église Moïse Mbi. Mais les autres sont là boye, c'est comme si batindie na ba pasteur musu baza contre Moïse Mbi. Ngana eko comprendre ngo l'attaque ezali pona Moïse Mbi était baza ko attaquer ndé apôtre Léopold et apôtre Mbi. Marciano, pendant que tu es là boye, s'il y a des personnes au pourquoi tu encourages le mal? Na place peut-être so monindo ki belela comme on dit, na biso na Congo so monindo ki belela. Na place peut-être bon pas mais là-bas acte wana ça la magaté et toi tu encourages pour dire que non, la fille est venue pour à détruire pasteur Moïse Mbi. Tu sais pas na Bible. Na tangu ya kala papa mo na kati ya Bible Amélie Masanga. Amélie Masanga alangwe Noé Amélie Masanga. Oui. Tant alangwe mwana na ya mobali Cham akoti abimi libanda papa alangwe abandi oseka. Papa alangwe longoli bilamba atikali mutakala. Mais ba ndeko ya Cham
babi jamais biso to kokota to kende ko tala papa na biso bongo na mutakala bakoti na ndenge asima bazwi bilamba bazipiki papa tangu papa na bango kwite sili azongi normal bana bayebisi ah papa olangwaki olongolaki kutu bilamba cham amonaki yo papa wana telemi alobi nini cham nowe atelemi alobi cham olakela mabe mais mwana na yo kobota kana azala moto pamba azala boya baboyi asala eloko te. Tu sais pas tant aux autres toucher basali en Nzambe. Moïse Mbi a kokota même na chambre a 2 heures du temps ya prière. Abi Nzambe na ngai au pesinga ministère na kambaka batu na sungaka batu. Mutu mso akoya abela maladie mabe ba sida ba hépatite ba bika mais Moïse Mbi a kokola les jeunes il y a une semaine plein assemblée li mutuana biki mais yo oleki na télévision au baby si kondima ya mutuana afingi pasteur akim église a rosenga Nzambe tala siko bato nyonso opesanga na sima ba brebi o bakufa justice Nzambe okita et détruire et après la télévision fera quoi pour toi? Rien du tout. Tango lobi keno oleki osambwisi musali na Nzambe tobi entre moi na mobali osa mosi na nzimite keno yo muto kena kolinga mobali mobanda ya kolinga yo et pendant que histoire na bango za bolingo babanda iko bakoma ki mosi na mobali êtes-vous sûr que ce lien qui est parti draguer le pasteur Moïse Mbi? Sur ces points, Nazana, comment dirais-je, Nazana précision biloko on a te na kokota na mozindo na te, ngana zo kota na mozindo na biloko to moni en public pour na ko salir réputation et homme de Dieu. Pasteur Nabiso Moïse Mbi, et je précise bien, le pasteur, loin de Dieu, l'homme azota mon rubanga Nzambe, il faut repérer sa respect na basala Nzambe. Na moni sika mo kote na page ya pasteur a commis que Elia na saki mo sinama. Plutôt c'est la fille tant a moni peña la lobby, yepe elenge yeye abandi koloba. Avec la haine contre le pasteur, comment dire la haine envers le pasteur pour na moni que pasteur na biso nzamba so tombola et a déstabiliser. Laissez mon pasteur Moussous. Laissez mon pasteur Moussous. Alors, audio tosoyo kawana, les gens disent que non. Eliane, déjà soit qui déjà mbongo na yo, olinge li susu nini. Papa, mutu Moussous akozwa bandeko na mibali akomi kombo mbiye. Bazo so na WhatsApp. Est-ce que la question de pasteur Moïse? Non, mais ma voice tosoyo kawana ça prouve que notre relation ezala qui t'a dit que ma voice wana ezali pasteur Moïse Mbiye. Qui t'a dit? Mais la fille a passé pour dire que il y a comme une poste à la libérer. C'est-à-dire qu'il y a un biloko sur ton moni on a non, moni muta comme une poste à comme libre. Je le dis très bien, à koki jamais qu'on le canal télévision peut ça et solution. Azana intérêt mususu na smelo qu'on a ligi soit ba kanga pasteur na biso. Son intérêt est que no ya linga sala libala na ye. Alinga bala comme à l'aise. Moi si ni angwa linga bala ale kana télévision loba. Nazobeta histoire moko na église na biso ya kala protocole mo yibi ambongo fond na carte église chaque jour koyiba ba $500 ba $1000 ba $3000 na carte église. Un jour pasteur akangiye azoyiba na carte église babi ah maman ozoyiba mbongo église asimizela akimi mama boti ya une église finga ba ton public na ko panza église oyo mwana ngakuta zu fiancé linga bala nzoka mwana azata na fiancé te ezali ni na ba sangana na mama na ye intimidation na carte église ba fingi pasteur OK comme alinga bala likambute akei aluki mo mutu mo boye ba coste ba balani akamati mbongo église wana ayibaki apesi frère wana a débrouillaka tellement que la malédiction ya Nzambe frappera makasi ko leka nyonso sera azaki munene sera komokona sera acheki biloko ateka biloko ekauki sera aluka kobota ezalite aluka koteka ezate après 6 mois zongi l'église akondi asengi pasteur pardon alimbisa ndenge apanzaki église. Tu sais pas que mambo comme belé na mokilo mambo comme belé bien sûr mais tant que tout monde a que le même pasteur de Zolobela a comme un niveau à corrompre non parce que déjà la famille balobi que bango bazwa pesa bango mbongo que la fille allait à la télévision à démentir soyons des intellectuels quand même mais qui bino bato s'il vous plaît papa Dona voilà ozamu totangi classe baye ko pesa yo mbongo après na sima oleki na TV ba sengi ne papa Moïse pesa biso mbongo soki opesi te to kofingo na télévision ne bisi bango ngana sale loko te bo fille
Nde yango komi ozulu. Basoki da mbongo tranche à liboso. Faki baso des tranches. Wapi bref. Tranche à liboso bango basolo bango non basoki da tranche à liboso ya na yo mama, na yo papa. Yo pensa papa oboti ya yo mwana. Ozali ko exposer na ba esprit démoniaque na télévision papa. Ah! Pour nini Congo na biso e baby boy. Pauvreté memi mutu tina lokuta. Na yo parents. Non. Tu passes à la télévision, na yo maman, on l'a type pantalon, on serre na ceinture. Mais êtes-vous sûr que nos parents pena ba kolinga ba salut réputation na bango ba les TV ba lo maman kambo ça lokuta. Les parents ya Eliane Noana. Wasi que no ba ko les TV ba lo maman kambo ça lokuta. Papa nanga. Makambo comme belé. Na Kinshasa, tout est permis. Tout est permis. Na kin nyo ce comme permis. Nyo ce permis. Voilà, donc comme une émission je remercie infiniment le docteur Massamba Albert Emery, le docteur Massamba Albert Emery balobi na Gabon Libreville boke ne conservation na bino na polyclinique Santo Véronique papa nanga donna na koki ko bakisa. Ouais, vas-y. Tellement que makambo ezali ya basali ya Nzambe, il faut toujours to zonga kana kati ya Bible. Voilà. Tala na Bible na série ya kala ya Salomon, basi nduma mibale balaleli bana. Moko alaleli ya mwana mabe, mwana kufi. Moko mususu ya mwana atikali na bomoi. Bakei pa roi akatela bango likambo. Roi lobi soki vraiment mwana azali ya yo tokata ye. Soki azali yo te tokata peka ye. Voilà. Mususu kolo mwana te. Eh, kabola papa, pona likambo esila. Mukolo mwana lobini ko kabola te. Pesa ye akende naye. Ngamo mama na ko banda ta ko talela musika ipana ye. Et la kisi ni liseso. Voilà, vas-y. Soki yo vraiment papa ozana souci ya mwana na yo, olingi vraiment no abala réellement. Pe osambela Nzambe, tu ne peux jamais exposer ta fille na ba esprit oyo elekara na ba télévision wana. Parce que fayi basala nini? Ki kotika mwana na yo, ovani na ndako. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambuza
na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulagenga mwana mpate bosengi la justice de Dieu et salema car Dieu a dit ngamoko nzambe nazali vengeance ngamoko pe nazali mokati makambo nyonso. Voilà, to comme que pour sukisa namone lo mombo etamboli mingi na ba réseaux sociaux Watanabe Moïse Mbiye Mike Kalambai Michel Bakenda et puis Herman Kasongo pour dire que batu o 2020 o e bandi ba osamusa mitakala baza ba musicien baza ba éducateur à masse toloba quelque part que na bato wana réseaux sociaux mteloba toloba que non ils ndenge ya baluba parce que tout le monde na kosenga oye bako rectifie un peu tes paroles. Je suis contre toi. Comment ça? Parce que moi je suis Moulouba, je ne peux pas dire qu'on a kolingate ba bêtise et les kanami sunanga. Ba ça na biso baluba ndeni. Non mais bato ba sala ba bêtise wana oyo bazo sala makambo ya salité na bana ba babombi bango. Bangala combien? Makambo to mona en plein air, c'est ça le Bangala combien ba melaka ba qui c'est bokoko boma maman boma papa. Ba bebisa bana ba tunzo. Wana esko wana bangote eza mutema mabe envers baluba. Tala ato mona biso papa na biso évêque mukulu. Atelemi pona ko réveiller conscience ba ko délivrer ba na kati ya puissance à ténèbres. Mais na moni ba nyonso baza contre ye hein, contre ye. Parce que azali muluba. Ce qui est mouyaka, début surtout ma beaucoup non. Il faut vous en respect à Balouba. Mike Kalamba est un serviteur de Dieu. Héritier Watana est un grand musicien. Oh, c'est Sarabiso. Ma problème, c'est un sentiment et tali musique. Pour na yo pe na poto kindumbo yo ke na kosa na mutumo alobana ote. Bon, Marcelo tali musique, mais pourquoi il préfère que non Bachango à la portée de tout le monde? Parce que basa la bango jalousie. Bana bango haine. Bana bango en bato bazo parce que baluka baza ba congolais et ça que non ça donc baza tribune na kati ya Congo parce que bana ba sala bango en wana oyebi te ke bato ebele basana baluba mutema mabe oyebi yango bato so bazala ka contre président biso Tshisekedi azwate hein oyebi baki ye penza te mais nza ma confondre bino okonza non bokimite. Voilà, merci beaucoup Marciano Mbia. Oui, merci beaucoup. Vraiment, papa Donana Obeta, vraiment c'était respect na basali en Zambé. Moi, Marciano Mbia, naza ko soutenir Moïse Mbiye na soutenir à 100% parce que nga naza na témoignage à pasteur wana. Nazo tala na télévision, naza ko bela appendicite, ngena kufa. Babi ke ba kosala nga opération pour moyen les sous sur ça les na chemate à pasteur Moïse Mbia lobi mutu nyonso azana passe eza na salibu masimo akiti simo pour la bin Nzambe Moïse bikisanga na simbi libu moto ekiti na kei na hôpital appendicite. Deuxième témoignage ya ba pasteur parce que nga na kolinga mutu te asaka na pasteur pour mutu nyonso na kokanga lelo soit fingi pasteur Moïse Mbia afingi au serviteur de Dieu a un problème là. Deuxième témoignage bakangi pas tu RFI na ebi ke bato sauter belé ba ebi yango bakangi mo na biso d'une manière spirituelle d'une manière physique pas tu abimaka kaka te ba komi ko menacer pas tu spirituellement ko attaquer na nga bondoki pas tu abenga so na abenga so na procès balek na nga basi na kokufa bokende pas pasteur na bino mukuna asuna na moni na suki na soko kate na moni mystique boy na moni mutu ba melinga na prison sala nga bo na kenda et pas évêque mukuna que expliquer na pasteur na ye kokuta na yo to ça na problème bakangi pas tu refait bien so na et pas mutu boy mais tellement makambier a comme comment on a prison ba phénomène bizarre mystique bazali ko bimela ye na ba kichaka ba sale ba cérémonie moko ya bien te pasteur mukuna bisinga ka de maloba abi soki nga mukuna na za pasteur te pas tu RFI à la prison. Journée à lundi, pas tu RFI à cause de la libanda, botika, mais avant bima, kake ko beta likolo et ko pasuka. Pas tu fais ça. Ton dimi kende.
abinga mukuna na che ministère na nganje nandimi na soki kana liloba wana ezaki jeudi vendredi to binzama mukuna to mona to komi lundi moye bimi makaska lokwa journal lelo tozo zela batika pacho tozo tambrandeka to tamola to kepena marmio so senga biso ba document to pesi moye zakaka to komi vers bas 15h 16h likolo bando yinda tangu pacho balobi ke batiki asoki malibanda kake makase beti likolo kaka pacho bilibanda to beti mabona ndimiza e bongo siko muto a modèle bongo ngana leka na télévision na finga ye pona yo mama Jezabel je n'azako soutenir yo atana eloko mon côté je suis contre toi parce que ozandoki oye pona ko détruire ministère ya batonzambe batu combien on a poto baso talanga je suis très énervé yo maman nanga yo papa nanga ovanda na poto wana obi mama ki mama una pasteur no Moïse asambela ngai awa ngamba mami kanda na poto eza bien te maman na kimi mbangu lokwa mwana muke papa nanga Moïse kotika biso te alaleli yo 2 jours à sec OK lundi mama mikande simbi lelo telemi na biso bato zo finge ndumba parce que lelo soko moni mutakala ya Moïse mbiye na internet oloba nini na kotala ngote na komona yesu na kotala ngote yo ndo tala ngote mais tout le monde va bakotala yango tu sais yo akotala yango alakela mama be pourquoi azali musala nzambe mais eko sala na internet oyebi te batalaka jamais mutakala ya musala ya nzambe mais eko sala ni na internet azali papa boti yo est-ce que yo papa nanga dona tata na yo atikala mutakala yo ke otala ngo tango comme na internet na kotala yo kotala mais tango comme na internet yango lobi boye ni etake musala na nzambe na internet ba koki ko sala même vidéo bazo elongia papa na biso Moïse bazo nzoto ya mutu mususu balobi ezaye mokile comme na motema est-ce qu'un serviteur de Dieu qui se respecte a koki ko senga copine na ye vidéo ya mutakala na télévision bo pesa musala nzambe kombo papa momo mondial musala nzambe obenge momo muto assembelela yo. J'ai compris une chose, ezali réclamation ya famille ya Fiwana et telemi makas pour na ko détruire Yassine. Voilà. Balobi, cette émission, nous allons continuer pour une deuxième partie. Et pour cette première partie. Vidéo automoni wana ezaki na musala nza mutasenga ki atindela vidéo. Atindela ki et puis lelo babalukelier. Parce que Moussa Nzem mutabandi ko publier. Alobi ke azali na fiancé. Otindeli sko Moïse ni po ni o l'accès mutakala. Il y a eu qu'on fiancé avec Moïse na Moïse na âge de 17 ans, tu te rappelles? Non, elle est depuis âge de 17 ans. Non. Ozana fiancé na niveau ba fi ba. A su fiancé kalaté. Bazali Bitoula. Ouais. Atindela mbali fiancé. Voilà, Marcelo Mbia, merci beaucoup. Cette émission, nous allons continuer pour la deuxième partie. Merci beaucoup à Patrick Baati, Paul Venture de Bundes. Marcelo Mbia, juste un dernier message par rapport à toutes les personnes qui nous ont suivis et un dernier message pour Nande Konabiso, Eliane et puis le pasteur Moïse Mbia. Tu diras quoi? Merci Nayo, Papa Donande Yambinga na émission Nayo et merci na Batno Sobotalinga. Message ezaka ke na singa bandimi ya Cité Bethel. Bo panzana te bo ki m'église te parce que oyo ezali mu pepe ya diable. Aye ameka pasteur na biso po atala soki atana ko azali ko peser comment spirituellement mais pasteur na biso ele okanga na singa bandimi na prière na yo apoko ya butu buka mabolongo nzambe soutenir pasteur na biso Moïse Mbie akwisa matema kama nyonso baso kanela ye ezwaye te ezogela bango moko yango na eloko ngana koloba yango wana pona mwana mwasi mama mi batela eza télévision elenge ko ya yo lelo omoni ke se matondo ekoteli yo e matio mafuta oloba mais lobi ekiba nango se matondo wana solo voilà comment na yo ki douleur. Je donne, comment dirais-je, je salue Clara Kalombo, la crème des bandales, pour assister Bisso. Je peux oublier de dire un grand bonjour à Jolili Atala, le patron des Trans la chaîne 7. Net Karaboye, Jou Moussunga Pe Marcelin dans l'Ambouki, oh Jolili Atala, Viola. Bolinga na mobali be bovandi mais ende tipe to mona ipe vidéo mo boye bazu to moni basi ote Marcelo Mbia pas ça wana kasi congolais comment na muté à mabe moi je suis pour Moïse Mbie et je le soutiens à 100%. Je demande à chef de l'état à tika vraiment pasteur na biso te pour ezali ko déstabiliser pasteur na sengi pe assistance ya basali ya nzambe belé ba chef de l'état pasteur na biso Moïse Mbie eza mabe na eloko moko te bazali na mutema mabe envers notre pasteur ngana koki ko supporter yango te ko mona na yo ndeko ya soki Eliane aux États-Unis naza na ba vidéo bana basi ya batu combien yo zo opanzi makolo yo
Elle est la télévision, Tony. Merci beaucoup, J'ai Marcel sali Ombia. Titi de Bundes et agence Umberto Atalibiso. Merci na site bureau nanga. Pour assister. Je fais de gros bisous à mon fils Faustino, l'amour des mamans. Netpe moi nanga Faustino témoignage à l'église. Voilà, et voilà deuxième partie de l'émission. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà deuxième partie de l'émission. Depuis Gabon. Je n'ai pas oublié de dire bonjour à Benoît Kondolo, à Talinga. Je salue aussi Yves Massani, Yves de Lyon, Bambo Tenayo. Je salue à Songongo, et salue bien Bayoka Douleur. Voilà, Bayoka Douleur. Elle était là du titre. Marcel Ombia. Bayoka Douleur, c'est l'idée. Bayoka Douleur, tu comprends dans la souka émission. Mais une petite question avant de clôturer. Est-ce que mon idée que non, tant que l'élo va abuser na Eliane, bozo côté la cam toi abuser na Eliane, tant qu'il ne quoi abuser na mutu musus. Bon côté la cam même pasteur wana. Tu sais la fille, elle a pensé que Zaki Nakati a filmé à Nengue à Titanic, tant que bazoé mana Céline Dion, a rêvé ce qu'on nengue va saler clip na robe à mariage. Yo. Nous que Zaki clip. Mais ça promesse pas ça qui est, tu sais que nous ça promesse pas ça qui est que non va ko épouser. Chez qui? Chez le pasteur. Après ça qui est promesse que non va là. Netinga na sala publicité prémisse na président JB Piana, Weranson, Félix Oazé coiffeur Egola. C'est que nana ala kanga libala JB. Non, différent na JB ala kanga musala nzambe. Omoni ngai ya JB za kindeni ngana ina pesi JB Piana masanga na pesi bizu asiminga na liboko to koti piste. Nde ngwana ala kanga libala. Abalanga. Non, il y a un lobby. Basala Nzambe, c'est différent. L'autre moni est confié l'omidé. À l'équipe pour dénoncer que non, Basala Nzambe, Basala quand même Micha Mokili Basala. Ba isko karabatu. La maman be muto à côté les mains. Asakana na pasteur. Ala ke la maman be. Babi ba isko karabatu, bazwaka basia batu parce que lele comme yo ya kana permanence. Permanence c'est ça. Pasteur Nabiso a Sarah succès ma casse ba papa junior et ça ramona za na sekina papa ba maman Deborah mona za sekina maman pasteur anatanga to mama mingo ebi batu ba koma koloba ke alata ba kalesto ba string alo jarabachela apemela bango mais lelo pasteur ana asila nguya qu'est-ce que comme maman pasteur par là tu veux dire quoi? Par là je veux dire que bazo que là pasteur Moïse Mbi est jalousie comme on a que ndenge papa nae apôtre Mbi atikeli église bandima kiteke église ekokisu kotombwama bamoni aye atomboli église etelemi likona miso bato je pas combattre étoile na ye ba photo tozomona na ba fille mususu na kati ya ba bureau ba pesa na ba biso wana papa pasteur ba pesa na bus kaka na pasteur na kati ya bureau na biso net boy asiminga na lipeke baluki kenga na koyi mosa papa Mbi. Tout le monde photo moko te mi balete. Tout le monde a photo bien na kati ya ba bureau ba pesa na bus. Ba matisa na ba makolo nani Marcel Ombia. Loko moko te papa. Ezali kabani ya batu bazali na mutema mabe ça acharnement contre pasteur. Voilà, merci beaucoup depuis Libreville, depuis Gabon à Libreville, balobo qui ne reçoit pas soins médicaux. Kaka na polyclinique Sainte Véronique, là nous allons retrouver directement le docteur Albert Massamba Emery. Merci infiniment à Patrick Bat, VIP, pas comme les autres, infiniment Paul Ventouré de Bundes, merci vraiment. Marcel Ombia, déjà émission à clôture qui yango. Message kaka ya suka, ya paix. Na bande continuation sur baluba nde baluba ke no baluba nde bazo favoriser mutakala na internet bana baluba betwa bu mema Marcel Ombia de konabino na senka ke unité zala na bana bonsoir Kasai tous à la uni to ya tu bien habillé est-ce que tu descends chez Michel Téléma ça dérange pas Marcel Ombia la femme d'un ambassadeur quand même je suis pas complexé hein. Vas-y. Ah oui, bana yo surtout à Kasai na pesi bino mbo théâtre tous à la ini na bi ke baluba balinga bisote parce que nzamba pesa biso étoile mingi ko sala ko konza bato belé oyo bazana ngote zo pesa bango motema passe mais bayoka douleur ya ngwande pena ozolo bayoka douleur voilà c'est la fin de cette émission continuez que j'ai reçu pour vous Marcel Clara Kalombo la crème des bandales elle était là aussi parmi nous Franck Akifuka qu'on a Londres et salut bien madame Clara Kalombo et salut kitoko ya trop et merci vraiment na Alain Dele bambote na yo grand frère Ozara toujours on a pour nous soutenir biso à Pacho RFI
et puis si kitoko. Voilà, Clara Kalombo, vraiment, Bilakram Djoubandal, merci pour l'assistance. Merci pour notre sur Batali Bisso. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Mais que bato belé ba finga que moi moi so ça qui nous bobo. Mais bato na bozo tele ma bozo finga. Zonga kaka na kati na yo, tango zalaka okutami na maladie ya sida baninga bakimi yo, okutami na AVC okomi boy baninga ba oseka yo. Obi Moïse Mbiye sambelela nga pasteur na biko komi impuissant. Moïse Mbiye tala monsanga linga kimanga sambelela obiko komi bien. Raisonner dans ma caméra pour finir je salue Patrick Bati, je salue Paul Ventura de Bundes, docteur Massamba Albert, Mairie, je te salue, au revoir à la prochaine, bye. Bye bye, bye bye.